Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino émission ya mokolo ya lelo. Lelo ezali mokolo oyo tozali kopresente ndeko na biso ya Nouvelle-Zélande azali kopesa message pona image oyo soi-disant un lieutenant moko na internet achaki alobi ete azali ko akize Joseph Kabila ndenga bozali kotinda bato baboma basi bakataka banzoto ya basi. Alors ndeko wana a constataki ba anomalie ebele na kati ya histoire ya soi-disant lieutenant wana. Yango wana ndeko abengaki biso pe alobaki ete azali na besoin asala intervention pona komeka kotalisa mwa éclairage na oyo ndeko asilaki koloba po amonaki ete lieutenant asilaki koloba ba makambo ya lokuta mwa mingi. Yango wana na tango oyo sans plus tarder tozali kosenga na Papa Botamba faire passer message po ete bandeko bakoka koyoka message ya ndeko oyo a faire pasaki ona kolakisa inquiétude na ye na ndenge nini bato bazali ko accuser makambo mingi pona pouvoir ya Congo, mais accusation na bango ezali kozala sans fondement ba mensonge eleki ebele. Yango na tango oyo tokolekisa message ya ndeko pe tokotiela bino pe tokokoma pe ba lien oyo esika ba message wana bandeko batindaki oyo esika bandeko wana oyo esika lieutenant wana azwaki ba photo wana ye alobi soi-disant ba photo bandeko kolakisa biso na sima nde ezalaki ba preuve pona ye, mais ezalaki ba photo oyo ete oyo makambo salamande na Côte d'Ivoire nde bango bazwaki ba photo wana baza kolakisa yango comme ba preuve na bango. Ezali mawa mingi, mais tokosala commentaire mingi te, tozali kotiela bino message ya ndeko bolanda yango pe na ba image pe tokotia na lien esika bokoki kozwela ba image wana bokoki kobeta pona koluka kaka ba image wana bomona ndenge nini histoire ezali information epesamaki ke ba image wana ezalaki na Congo te, mais bazwaki nde ba photo ya Côte d'Ivoire bazwi ba présenter yango bapesi na bato. Ezali mawa pe pasi na tango oyo na kosenga na Papa Botamba kuna na régie tiela biso ba image sans plus tarder po ete tokoka bandeko bakoka koyoka message ya ndeko ya Nouvelle-Zélande Congo dieto. Alors Papa Botamba ba message ya ndeko s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup Radio Zumel. Nandenge chaque fois bozali kopesa opportunité et pas yabiso bandeko na bino mususu pona koloba ko s'exprimer en rapport na la situation ya makambo oyo ndenge ezali koleka na mboka na mokola lelo. Donc ngai ndeko na bino nakanisi tango na lobaka na zoka parole na nzela ya Zumel na lobaka ete na s'identifiera toujours ke ngai na zande na bino Congo dieto
donc Congo diantotila. Alors mikolo yo nakanisi batu mingi bazali kolanda ndenge nini toza kopeselaka mpona situation ya mboka oyo batu nyonso misu ezali kotambula pe kotala qu'est-ce qui se passe au Congo, ndenge nini makambo eza kotambula, ndenge nini makambo eza koprogresse, ezala côté ya opposition, ezala côté ya pouvoir, et puis vie politique mobimba oyo toza nango na kati ya mboka. Mais mpona lelo intervention oyo na sepeli kosala côté mosusu ezali donc mawa pourquoi? Parce qu'il y a komona ke eza na bandeko na biso misusu en tout cas eza pasi bandeko mosusu bazali ko s'exprimer na nzela ya ba website oyo bazali komona ete bazo kosala lutte tango bango bazo koloba ke ils sont en train de lutter, je ne sais pas, pour libérer le Congo, pour faire ceci, quelque chose comme ça. Mais tobo ite mutu na mutu ndenge tolobaka yango toujours que les opinions sont différentes. Ceux qui ozali ko soutenir batu oyo bazali en plein exercice du pouvoir zala na manière oyo ko ko soutenir. Ceux qui posent na côté opposition zala pe na manière. Et surtout batu oyo mingi bazali ko sala lutte lelo. Oyo balingi ko laksa ete pouvoir oyo eza na Kinshasa oyo Joseph Kabila zali ko diriger comme président de la République. Soki ozali ko soutenir pouvoir wana te et que soki ozali na posa ya ko dénoncer le mal oyo ezali ko leka, en tout cas eza interdit. Et tant que Congolais ezala même kutu be étranger mususu bazaka na opportunité wana ya ko dénoncer ce qui se passe au niveau ya mboka. Mais ce que nous déplorons tolingi, il faut vérité ezalaka. Vérité faut ezalaka na makambo oyo bato bazali ko dénoncer. Ezate que ovandi na o quelque part, ozo sala le hôtel, donc ozuino kaka décision que non nga fona intervenir na dénoncer makambo ezo leka na Congo. Mais tant yo ozali ko dénoncer, ozo ko dénoncer nini? To ba élément de preuve nini oyo yo ozali ko apporter pour na ko lakse effectivement que oyo yo ozali ko accuser mutu oyo to batu oyo yo ozali ko accuser ozali ko loba solo. Il faut ozala na ba élément de preuve, il faut ozala na ba référence, parce que même soki ba ke ko funda mutu na tribunal ata boke ko funda mutu na cour na n'importe quelle juridiction ba ko senga yo, il faut ozala na ba élément de preuve oko kende kaka to bandi ko loba bo. Donc bandeko mingi bazali ko dénoncer que tala na Congo au président de la République Joseph Kabila Saliboy ba mususu bomi bamba ba kombo obamba kombo oza ko benga même na kombo oyo yo lingi ozo ko benga na ba kombo ebele ozo ko funda ke pouvoir esali boye na boye Kabila bomi tala Kabila kati batu mitu asali boye na boye quelque chose comme ça. Mais la kisa biso ba référence to ba élément de preuve. Alors siko pona lelo ezali kamako kama pona mona ke mutu oyo à intervenir, ndeko oyo à intervenir à partir ya ba website kaka ndenge tolanda kawa asali accusation na ye a présenter que non tala ezali mawa ya komona ke Kabila azali koboma batu, Kabila azali koboma batu alakisi ndenge nini bazali même kosala ba, c'est-à-dire ba violation grave ya droit de l'homme oyo ye a dénoncer que bazali même ko kata ezala bandeko basi to mibal ba sexe na bango et a accusé nani, accusé Kabila. Ozo comprendre. Donc atani kombo ya mutu oyo azali chef de l'état na kati ya République démocratique du Congo. Eza droit na yo ofunda, eza droit na yo o dénoncer, mais ozo ko dénoncer makambo oyo ozo ko loba. Tant ozo ko diffuser ba image ezo ko leka na sima. Tout le monde azolanda azo comprendre que c'est que biloko oyo ozo ko loba, c'est-à-dire ba image ezo leka na sima na yo yango wana nde ba élément de preuve yo memi. Tomoni ba image ya mwasi alali na se bazoko kata ye ba biloko je ne sais pas ba sexe na ye makambo bele bele alaksi wana ezoko leka na sima na ye na ba image o ezake na kati ya tarmac tozomona eza neti na aéroport na tarmac ba militaire bazobenda bimbe quelque chose comme ça ye a présenter yango que voilà ndenge Kabila abomi tala Kabila ndenge azosala mabe pa ya bandeko basi
tala ndenge bazali ko kata batu banzoto na bango ba image oyo ye alakisi to ameki ko se baser comme élément de preuve yango wana. Mais sko na nyonso wana biso tolobi nini to ngai ndeko na bino lobi nini, c'est du mensonge. Donc na kosenga na ndeko oyo azwi pena temps na ye pour que aya ko accuser oyo Kabila azali ko sala comme ba violation grave à droit de l'homme oyo a présenté biso wana ba photo ndezo koleka nga pena na moni yango. Ça c'est du mensonge. Et puis ezali mawa na niveau ko tala congolais ndenge ko niko koma na yango ni congolais komi ko koma na niveau moko ya lukuta o eza très grave. Alors to leleli bato azumel to lobi que non biso tozana pona ko encourager les maltais soki mutu azana ba élément de preuve azolakisa que non bandeko o bazo diriger na Congo bazo sala mabe soki likambo liza solo ezali très important toko soutenir yo puis toko dénoncer pe toko soutenir que non voilà loko tele salamaki to sepeli nango te. Mais oye komi ya lukuta boye ezali très grave. Lukuta ya kosakana te o ezake bato bakomi donc yo ozo olingi Kabila te mo bandi ko lukela ye infraction donc infraction na ndenge moko komi ko kota na ba website moko ezake ba congolais mususu bakoki ko kende kuna te bakoki ko retrouver ba image wana te d'après yo to d'après bino et bo kamati yango bo exposer yango dans le sens que wana eza ba violation o ezo salama na kati ya Congo et vous accusez Kabila. Soki Kabila asali ba violation ya ndenge wana et kezali ya solo, mais toko défendre yango pour quelle raison? Mais soki nga lelo na zuli loba parce que ba moniki eza lukuta, c'est du mensonge. Alors na kobana ko loba boy ndeko oyo azui parole azoko dénoncer ke basali Kabila abomi azoko tia ba image zoleka na sima na ye tango afandi na kiti wana na divan na ndenge latine kiteni na yaki militaire naza na tankuta kolobela te ye moko ayebi grade na ye mipesa soka sala na armée nini. Ça ça me concerne pas, mais moi ce qui me concerne l'information que le monsieur a diffusée o ezali ko parler sur ba violation grave ya droit de l'homme na ba femme congolaise to na ba ndeko ba congolais à partir de ba image o ya zo leksa wana na lobi na yeke a kosi. C'est du mensonge et c'est vraiment regrettable. Et même penza na miso nzambe ezali kambo ya pasi ndeko ya kokosa toute une nation oya kokosa tout un peuple oya ko exploiter ba image oyo le kana Congo te pona ko akize mutu oyo azana kati ya RDC na makila ya bandeko mususu wakufa qui ne sont pas congolais, mais oza ko exploiter yango pour que balobake Kabila bomi. Siko zana sentiment nini tango yo zo mema mensonge ngana ko latina ba congolais ke eza lukuta na kosenga na bandeko Zumel nazoloba yango awa ndeko oyo nayebi te kombo na Yesu kinani namoni bakomi soki témoignage soki ya lieutenant Dieudonné. Donc ndeko Dieudonné avec tout le respect oyo ngana kopesa yo pomona ke makanisi to mentalité bato kesteni nazo respecter yo mais nazo ko attaquer témoignage oyo pesi na lobi yango ke ezali lukuta. Ba image olexi na sima ozo ko funda Kabila ya liboso ozo lakisa biso mundeko mwasi o alali na se wana bazo ko kata nzoto na ye quelque chose comme ça. Mon frère na yebite soki image wana yo moni yango kaka lelo, c'est une image oyo ebima ça fait na koloba 10 ans passés na kati ya République démocratique du Congo. Soki yo ke kuta yango kaka lelo na kokamwa et na yebite soko sololi na bandeko no mususu ba yebisi yo penda effectivement ke image wana soki yo zo kanisa ke salami mikolo na Congo ozo ko fundela Kabila. Image wana salama même avant même kutu donc Kabila kutu yo yebi était Joseph Kabila yeba qui était. Moi je me rappelle cette image depuis l'an 2000 ngana mona yango ezana livre blanc ya ba violation grave ya droits humains oyo ministère ya droits humains ya République démocratique du Congo a publié pona ko funda devant communauté internationale et ko dénoncer ba violation grave ya droits de l'homme oyo Rwanda, Uganda basali contre bazalaki ko sala contre RDC à l'époque et que le ministère des droits humains a bandaki ko lutter pour que pour que la communauté internationale a reconnaître que Congo est victime de la guerre d'agression. Donc image wana yo laksi ya mama o ndeko mwa sala na se bazo kata nzoto na ye eza ya lelote. Ça c'est du mensonge
et na citele yo référence parce que bino yo tango ozoloba makambo ozoloba na yo teza wapi boyebisaka biso eza na kingasani na aéroport ya njili bolobaka nga nayebisi yo ke eza na livre blanc ya ministère ya droits humains c'est-à-dire congolais bandeko oyo ya ministère ya droits humains tango guerre banda kotonga na l'an 2000 wana bazwa image wana ezali bandeko pays ya agression contre RDC mutu basalaka bandeko na biso mingi ndenge wana et ministère na biso ya droits humains azwa image wana eza même na livre blanc ya ba violation grave ya droits humains oyo République démocratique du Congo asalaki pona ko présenter devant communauté internationale ndenge Rwanda, Ouganda na Burundi et se comportaki contre la RDC. C'était pour dénoncer des violations graves à droits de l'homme oyo RDC aki victime. Image wana eza na kati ya livre blanc wana. Donc soko yebaki information ante ngana pesi yo yango parce que ngana 2000 j'ai fait mon travail qui portait sur les droits internationaux humanitaires face à la protection des personnes civiles en temps de guerre cas de la RDC. Donc nazana connaissance ya situation humanitaire à Congo. J'ai lu kuti yo ke mona wana mais soki balaxio misusu okende okuta oyo kuto komona ke ndeko mwasi bazumem donc bazumem nzete bakamati bakotisi tina nzoto na yeko bimati kota gorge ezali na kati ya livre blanc eza na kati ya livre blanc ya République démocratique du Congo et na livre blanc wana na pesi au deuxième référence mutu oyo azalaka responsable ya ministère ya droits humains ya RDC à l'époque c'était ndeko papa Che Okitundu kaka oyo bandeko mususu na Europe bo menasaka c'est lui qui fut ministre des droits humains à l'époque histoire à livre blanc il y a encore beaucoup tout un je crois tout un contenu à livre blanc batubako se retrouver nango donc à l'époque c'était Che Okitundu qui était ministre des droits humains na peso ba référence mi balewana et batu o bazo landanga ba yebike nazo ko kosate parce que moi je te donne des références ndenge na otolo bake nazo ko attaquer ndé ba accusation oyo sali les mensonges. Nous pouvons supporter que des gens qui peuvent accuser que ça soit du côté à pouvoir, que ça soit du côté à opposition, mais avec des vraies informations. Ceux qui ont une information, au fond, par exemple, Tshisekedi, à Salagaboui, en tout cas, on a vu ouvertement que ceux qui n'ont pas kosi, moi je vais dire que kosi. Ndenge yo yepe ko funda Kabila awa, ou laksi ba image yo, o vandi pe na kiti, o lati pe na teni na yo lobi lieutenant, na ebite so na Arménie, ni soza ex-phase, ceux qui DSP, ça te concerne. Mais moi, j'attaque les images que toi, tu as diffusées au Ezole Kanasimalayo. Ce sont des images où ils ont la Congoté. Donc, au Kosi Batu, et Koko Sanayo, na yebite soki ba Kosi yo, ale yopo yo lobby, parce que vous avez ignorance, ou bien yebi na yo place aussi ba image wana. Alors, on a lobby que oya mwasi wana, ezali effectivement na Congo, mais eza image salami lelote, eza depuis l'an 2000. À l'époque, mutu moko même pas yebaki Joseph Kabila. À l'époque, Joseph Kabila zalaki na armée na biso ya Congo et à l'époque c'était Mouzé Moutazalaki comme président de la République tant agression na biso bandaki. Donc même Yomondo Zana tu ne connaissais pas Joseph Kabila. Mais ba image ole kisi wana obimisi yango comme c'est comme si ce sont des nouvelles donc ba image yo to salama récemment Nikoloyo eza lokuta ndeko sala lutte na yo avec vérité. Et qu'on constate que les Congolais n'y sont pas ignorants. Il y a des Congolais qui sont de près et nous connaissons bien l'histoire du Congo. Ce qui est basé sur l'histoire politique kaka, parce que tu veux faire la guerre peut-être contre Kabila sur le plan politique et tu viens avec des mensonges. Mais photo c'est une photo qui a été prise dans le cadre humanitaire. Il y a aussi des gens qui suivent la situation humanitaire du Congo. Moi, je fais un travail sur les droits internationaux humanitaires. Je te dis que je connais bien cette photo. Et ça, de la monsieur, ça pire pour les cas où il y a un livre blanc. Donc, wana okosi, ndeko nyos o alandi intervention ya ndeko die donné. Moi, je vous dis que na ba photo ya l'aksi wana eza ya lukuta. Ya mwasi wana eza na RDC, mais eza na époque ya kala depuis 2000 et livre blanc au ministère des droits humains à l'époque chez Okitundu Oazaki. Ministre des droits humains babimisa même photo on est dans le livre na biso pona ko accuser agression dont la RDC était victime par le Rwanda, Ouganda na Burundi wana toleki toyeli so na ba photo mususu ozolekisa ba photo batu balali na se neti ba jeunes gens balali na se tozomona ba bilamba na bango donc ezuma kila donc na ministre na kosenga sko Zumel donc ala kisapenda donc image wana
ya bandeko balali na se wana bandeko balali na se baze belé wana balali na se. Mais mon frère tozo kende wapi? Donc makambo baza koloba ke bandeko mususu ya diaspora donc bakomi ko caractériser lit na bango na ba mensonge eza ya solo parce que preuve yango oyo siko yo image oza kolata comment yo kozwa image oyo ya ba mercenaire oyo ya Libye ba mercenaire libyen oyo babomaki bango na bitumba oyo toleka ya libération ya makamba Libye wana yo comment yo kolekisa yango ozo ko accuser Kabila et na sima na yo ozo kolekisa ba image wana pour faire croire aux gens que voilà ce sont des gens qui ont été tués na Congo et nana bomi bango Kabila omoni mensonge neza donc eza wana komona pena ke congolais donc azaka kako bebisa ye moko mboka na ye toko bomande kone congolais vous comprendre donc biloko oyo nazo continuer ko betela ngo c'était oyo président sud-africain yo toko lo Zuma que les congolais ne cherchent pas à condamner les autres sauf eux-mêmes les congolais azana raison parce que biloko zo sala awa nisinde ko yo lobawa c'est très grave ozoko funda Kabila eza droit na yo mais il faut accuser Kabila avec des vraies informations. Il ne faut pas nous amener des informations, des photos ya batu oyo bakufi na ba guerre oyo baza ba congolais te ya ba makamuso leki na ba pays mususu yo o exploiter image wana pour que yo ko funda Kabila. Ça ne tient pas debout. Ya ngwana ozomona ke babiloko mususu c'est que babiloko bozokende tika na bino o boke na cour pénale internationale boke funda Kabila do bozokende kosa na bino bozokende ba image ya lokuta mais bozo bateke bato a CPI ce sont des gens qui sont très bien formés bazana sentimenté lorsque vous allez na CPI boke tika ba rapport na bino ke parce que balandela mututel asali ba crime de guerre soit crime contre l'humanité crime contre la paix quelque chose comme ça. Quand on que CP Azokaka a suivi photo bien effectivement monsieur Kabila a tué allez mbalamo baluki Kabila botinde la so Kabila non CPI azanenge bino bozo kansela yango te la CPI est une institution ya Nations Unies ezali bien organisée de façon que tant ba fundi ba pesi ba rapport ya ba violation grave à droit de l'homme et salami o ezaba crime de guerre soit crime contre l'humanité CPI atinda ba expert na sur le terrain pour ba kende ko enquêter sur ce qui s'est passé. Si ko yotan ozo kende présenter photo oyo. Na yebité o PCP source té. O laxika bato zo lobana yo ke Kabila bomi tala ninga sali ozo ko tanga pe ba terme mo eza ke na yebité soki oza pe na bana na oso ba kolanda vidéo wana. Ba yo ka papa makama zo loba. En même temps makama mo bozo loba mozo kosa na yo. Ba image oyo ya bato ba lali na se na kanti Zumel azo laxa bandeko. Botala ngo très bien. Zumel soki possibilité ezala bo pesa batulien parce que tant nga zoba kezana ezali ba mercenaires libyens nga pe preuve na ngeza donc ya ona osenga na Zumel ba lien auto pesimino bo lekisa yango batu batala ba cliquer na ba lien wana ba beta bango moko ba mona qu'est-ce qui est écrit ba ko retrouver photo oyo ba ko mona que ce sont des mercenaires libyens ba bomaki zomona et ba déposaki bango tango ezalaki ce qui depuis le 25 mars, le 25 mars 2010, 2 avions libyens et qui ont déposé Namboka Mobabengi Moroni, une soixantaine yaba batu, ou ba bomaki comme ba mercenaires. Donc, ba déposera bango par avion, ba yeko tika bango place wana. Alors, na ko tia commentaire mingite, mais ngana 5 ans na radio Zumel akamata, Alexa lien wana. Batu bango moko ba cliquer ba koma et puis ba beta voilà ndenge oyo ngai na ye ko contredire yondeko na pesi yo élément de preuve yo siko pesa contredire siko ba image nezo lekana sima lobaki zaki na kingasani lobaki zalaki na Kintsuka lobaki zalaki na boulevard Lumumba pesa biso bibembe wana place lien zalaki yo pesa biso lien parce que to moni ba ndeko mususu bazoko benga ba journaliste na kotanga yango Roger Bongos soki na tangi komo na parce que to monaki ataki ba image wana yé pa kosaki alors tozo kende wa congolais pourquoi aller faire la liste contre Kabila en pratiquant des mensonges do biloko ngo ba lobaka ke bozana bino ba disciple bolanda na bino idéologie ngwanda za solo parce que to mona pena ke vie ngwanda wana a mema batu donc a format penza ba disciple donc eza ngo ya solo parce que ba mensonge yo mona ba contradiction belé
Kabila o est tel. O Kabila papa n'est tel. Talaba papa est belé à Kabila. Moussousou kuto Kabila papa n'est tel. Croyant qu'Aza Rwandais, Moutango Totalaboué, Aza sous Congolais. Trop de contradictions. Tozo Kende Wapi. C'est votre droit de défendre les Congos. C'est votre droit de dénoncer le mal contre les Congolais, mais pas avec des mensonges. Ba image oyo, ce ne sont pas des Congolais. Ndeko nyonso o azokolanda ngai na le confirmer yango que ndeko oyo asali intervention akosi image oyo ezoleka na nsima na ye ya ba jeune o balali na ce sont des mercenaires libyens. Radio Zoumel en tout cas na kosenga la bino bolekisa lien wana mutu nyonso oyo azali na ordinateur eza connecté na internet abeta lien wana ye moko atanga la suite ya ba information ndenge bakomelaki ndenge bato wana esika badepozaki bango e esika bazali mais ngana lobi ke eza na Congo te. Donc na minute oyo soki ezalaki ke bofundi Kabila Joseph Kabila na tribunal o na cour pénale internationale tozula on a sens wana et que siko Kabila zo samba donc omoni ke na minute oyo Kabila nga gagné ne procès so ngana zai na pa avocat Kabila ozomona ngana lakisa ke eza lukuta parce que yo zoloba mais au lobby place lo kango le kakite au lobby kana Congo zo faire voir batuke c'était na RDC et Kabila a tué donc bokomi ko luka ba preuve moko boye donc c'est comme si ba preuve pena ma casse ezate dernièrement to nana kande ko mo zoloba keno tozo constituer dossier to funda Kabila ndeko nyonso azana image ya na ngwa luka donc zo mona ke vraiment po oyini mutu. Alors, il faut au linga, au sala likamu moko boye, oza même qu'on souffre pour réunir les éléments de preuve. Vous comprendre. Lorsqu'il y a violation grave des droits de l'homme, surtout dans ma cambo Italie, pays africain, où connaître un problème, il y a la guerre, il y a un conflit interne. Et ça, il y a des associations et droits de l'homme qui existent, qui font des rapports. La société civile n'a qu'à t'izali, n'a pas ONG, ils en ont l'église, ils en ont bilo kandenge na ndenge. Jean-Pierre Bemba soki bafunda kaya ya parti ya Centrafrique. Lelo bino moko ka bokina ka bokoma okesala marche likola CPI libosa CPI ba libérer Bemba. Tout ça c'est parce que bozana ignorance. Mais moi quand j'ai fait mon travail en 2000, à l'époque Jean-Pierre Bemba azaki nano rebelle et personne ne savait qu'il y aura un schéma ya 1+4 au Congo et que Bemba serait parmi les vice-présidents. Même moi quand je faisais mon travail, mes recherches pendant ça le travail nanga, je ne savais pas, je ne pensais pas que Congo est comme un schéma 1+4. Mais j'ai lu des documents. Ba documents on a tangi, bino pe boko tanga yango bande ko musuwe batanga yango. Donc Jean-Pierre Bemba azali na ba biloko oyo étant que responsable ya groupe armé oyo ba violation grave ya droit de l'homme oyo salama na série oyo MLC yaza aza na tête ya MLC. Ba violation grave à droit de l'homme et salama. Et il y a eu des associations ya droit de l'homme, la société civile ya Est à Congo. Ezala ba oyo bazana Bukavu, ezala bazana ba Kisangani. Les églises partout. Donc, la société civile va publier un rapport grave, il y a une violation à droit de l'homme et salama pendant la guerre ya RDC, pendant 2000. Voilà. Le rapport est kende. Donc, ils ont fait un bembate. Ils ont fait un belé, ils ont participé à la guerre, la série, la guerre, tant qu'ils ont fait la série, il y a eu des violations graves, ils ont fait Jean-Pierre Bembate. Même l'armée régulière, ils ont fait un reproche, un rapport est allé. Parce que Zangatim n'a publié l'armée régulière à Congo, c'est une force armée congolaise. Bango pe baza cité na ba violation et salamaka ya droit de l'homme. Mais tant ba funda ba bemba na makamusu sa Centrafrique. Mais bino ba bokoma ko ignorer yango, bokansaka kezali situation politique. Eza situation politique te. Tant lelo bokumisa na Congo, oh la voix des sans voix. Oh Azado bilo mwandeng wana et bimisi rapport et saliboy. Mais na Centrafrique pe baza organisé, ils ont leur société civile. La société civile centrafricaine existe et bazana ba association droit de l'homme tant bamba moni que guerre salamagi awa et que Bemba ba militaire na ye o ba kende ko sala aide pa Ange Félix Patassé ba gagner na bango guerre ngote batu o bango ba kina bundisa bango ne ba gagner guerre et gouvernement wana oyo e bengana ke kimisaki Ange Félix Patassé na o Bemba yi ko soutenir gouvernement wana ndem te gagner ki guerre et ba ye ba s'organiser avec la société civile bafundi na ces pays. Mais les Congolais, tant qu'on a 8 millions de morts, Yewana. Oui, Kabila 8 millions de morts. Kabila 8 millions de morts. Lissola 8 millions de morts. On va vous donner des précisions.
quand vous dites 8 millions de morts, ça ne tient pas aussi. 8 millions de morts, que Kabila a 8 millions de morts. Il y a un théâtre, je ne sais pas, je ne comprends pas effectivement. Parce que la guerre au Congo est bandie depuis 1997, la libération est Sili, après agression Yeko Banda, Banda ba 2000 wana, ti makamwe au poussa na ba année Otioleka, et ça la totalité ba 8 millions de morts. Et c'était même à l'époque où Kabila, Joseph n'était pas encore président. Mais les gens, tant que ça 8 millions de morts, c'est Kabila. C'est vrai, il faut parler de Kabila, mais il faut amener des éléments de preuve où ils allaient, il y a bien. Donc, ndeko oyo, atie biloko awa, alobike, talanenge Kabila abomi, eza lokuta, na koyebisa Congolais nyonso ke image oyo, na kansi Radio Zumel a repesa bino lien, oto pesi babili, pour découvrir lokuta oyo, baza ba Congolais te, ce sont des mercenaires libyens. Alors, toleki na mususu. Tant ndeko aza koloba, bo mona na sima na ye, image musu ezokoleka na kati ya tarmac bomona avion moko pembeni militaire azobenda mutu. Alors nyonso wana ce sont des mensonges. Ozokomona eza ba mensonge parce que tant bokotala Zumela kolakisa bino bokomona attentat ya Guillaume Soro oyo azali premier ministre na kati ya Côte d'Ivoire, je crois en 2007. Guillaume Soro jet na ye ezalaka ezwaka donc ezalaki esuaki ba tir juste kaka tango azali ko avion na jet na ezali ko atterrir na aéroport ya Bouaké ba beta yango masasi et na kanisi Zumel akolexela bino lien wana et tango ekefungwama bino moko bokomona na kati ya lien wana vraiment somo ya ba image oyo na moni même ndenge na ko commenter yango te. C'est-à-dire avion wana tango ba attentat ki yango il y a eu des morts ba kufaki et parmi ba victimes wana nde ba mususu batiaki na tarmac soda oyo azako benda wana azana ko benda na sens ya ko donc azo kaka ko classer kaka ba victimes wana et ce n'était pas au Congo. Même na ebité ndeko na moni alati tenue militaire na yebite soki ba photo oyo azokolakisa wana botala yango très bien oyo ayebi ba militaire congolais chez nous au Congo actuellement militaire alataka ndenge wana aza na ete mais na esprit ya bien tokosenga Zumel alekisa lien wana bato bamona baklike bango moko parce que ngai ntango naza koloba nalingi na apporter ba élément ya référence comme preuve. Donc botala bino moko boklike na lien bokomona ba image wana ndenge Zumel aza kolexela bino bokomona ba image wana ya somo ndenge eza na kati ya jet ya Guillaume Soro ndenge bato bakelali kutu na kosenga donc Zumel faut alakisa yango alexa ba image wana bato nyonso bamona balakisa penaki na kati avion bato babandaki ko déjeuner botala ntango babeti batiri wana ndenge bibembelali bien que eza ba image ya somo parce que ndeko atangi babiloko mosusu ayoki même pas soni ngaku nazokoka koloba yango te parce que j'ai mes enfants naza mpe korespecte ba bonne vie et mœurs ya bana ya bandeko ya bana ya bato mususu oh to mutu nyonso akolanda makambo nga naza koloba. Donc Zumel alakisa ba image wana pour que lobi ezala suteke bake benda image moko boye balakisi to banda kolakisa lien wana et puis bo diffuser ba image wana bamona ke lukute komi ebele ngana kosepela boloba ke Joseph Kabila a commis un crime et que crime wana ezali vérité tokoya ko défendre crime wana on va dire que non kotoyo Joseph Kabila le président a mal fait. Koto a sali bien été. Mais lorsque vous nous amenez des histoires qui ne se sont même pas passées au Congo, vraiment, histoire à Mawa Eleki na Bouaké, Oyo, basali attentat contre avion ya actuel premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Batouba Koufi, et parmi ba image wana bokomona, image moko Oyo ndeko azako lekisa tango azako loba, yazoko lekisa yango pour que batbalo bakizaki na Congo. Eza Mawa. Donc, tozala na courage. Soki likama mabe ezali to dénoncer. Koyaka ko dénoncer makamba lukuta te. Koyaka ko dénoncer makamba lukuta te. C'est très grave. Nde siko boye nde diaspora ngo tozolobela. To diaspora tanga zo sala lutte contre Kabila. Tozomemela ngonde na babiloko ndenge wana. Non monsieur. Bon mema ba preuve ya bien que non voilà telle situation s'est passée na kati ya Congo boye na boye. Parce que biloko boye tango zo loba pe boye. Omoni po kaka bato musu balandaka te. Mais soki bazwi yo balobi na yo ke non bakangi yo ke osali
diffamation donc diffamation kosi parce que ozosala ozopesa faux témoignage oyo eza ke ozobimisa moto wana aza criminel assassin quelque chose comme ça mais soki bake kofunda yo je ne vois même pas comment est-ce que okoki se défendre parce que ntango yo ozokoloba ozopesa no source te ke bibembe oyo elali ngako nalingaki koloba bandaki eza soki na bandale soki na kingasani soki wapi olobi te mais tellement congolais ayebi kaka congolais akotaka na ye mosika te peut-être na sens wana bokanisaki ke tokoyeba te mais soki nga na intervenir avec tous les respects ndeko Dieudonné nasengi na yo prochainement soko lingi penaki ozwa soutien ya congolais moto azo se sentir congolais yaka na ba message oyo ezali ya bosolo mais ya lokuta modele oyo eza na bato mosusu ntango baoke na lifelo ntango vraiment balobaka jugement dernier kezala eza na bato mosusu diable banowangane oke pene olobi ke ono nzambe elimisa ngai nayebaki te eza diable mpe akoloba te nzambe koto pena na ye moko conscience na ngai yangana te parce que lokuta modele boye je crois que diable peut un jour akobanda mukolo ngo pe koka diable pe akobanda kofunda bino ba misusu abana koloba pena ke non en tout cas nzambe koto eza ngate koto eza conscience na ye parce que lokuta modele boye vraiment na yebite muto fandi tango nazotala yo zobima lokwa responsable mais tango ozoloba na banga mususu epesi nga na ma donc izunga même temps na kimisa bana oyo ngai balanda ba biloko te parce que c'est vraiment ridicule et tango po ozoloba yango omipesi neti muto aza touché mais pendant que ba image yo ozolekisa eza lokuta nyonso ka po funda Joseph Kabila siko toko ndima bino ndenge nini toko ndima munana ko ndima yo na makambo eza kosala ozo comprendre soko moni batu mususu bazali ko s'opposer na biloko boye parce qu'il y a trop de contradictions trop de contradictions ozomona ba biloko eleki belé na ba internet oyo bo mobiliser diaspora mususu bandimi batu mususu bandimi mais heureusement pe ba mususu baza kala inga kala technique donc stupidité za partout te tant mutalobi likamu foko analyser yango voilà eloko yo lekisa batu ba image en tout cas to regretter parce que okosaki donc c'est du mensonge mal organisé et bandeko o bakomona ba image à Guillaume Soro bakomona même que ba commentaire ndenge bino botsaka na ba radio Zoomel ba commentaire le botsaka na ba Congo number 1 ba Congo mikili bokomona pe ba commentaire baninga na se et vous ne verrez même pas le drapeau congolais bokomona ba drapeau bandeko ba west africain parce que pona niko ya kokosa ndeko ndenge wana soko zoko s'attaquer na Kabila funda Kabila na ba information za vrai donc si on a minute na mona ndire bozana bino na ba information pena ya eza vraiment crédible te ya kofunda Kabila nyo c'est ça ba mensonge donc bitumba ngo eza nango on dirait bitumba ba moboutiste contre ba kabiliste parce que ba moboutiste bo kimi révolution à 1997 na yebi ke sala rabino pasi mingi bozawana parce que bo perda union so bozalaka comme avantage tant bozana ba comité central tant bozana ba conseil exécutif tant bozana ba conseil législatif bo perda ba avantage ezana ba kombo moko bo esera zaire ezalaki soko yoki yango obangi botanga kana mwana yentel obangi otanga kana ndeko yentel obangi mais lelo na Congo eza sundenge wana te parce que ndenge yozo ba o lieutenant soki Dieudonné mais ba ngo na Congo ndenge za boye soki ozwi problème na ndeko margo za lieutenant akofunda yo et puis ba ko convoquer au kende ko samba chose oui salama na Zaire te parce que même moi à l'époque du Zaire je n'ai jamais vu que na zwi problème na lieutenant na ok funde lo ko bana ndenge nini tribunal nini sera Zaire kutu tribunal ya sosa kutu ya sosa moboutiste na koluka komone ballo aye kuta longoli tribunal place na lupango au tribunal e bandai ko sala makamu na sosa wana kota terra sosa ba déménager bango ballo donc ba déménager bango te ba o ka déménagement forcé un homme influent ya sera MPR a longoli tribunal bokende tribunal ke furte e ke vana ma place mo ya mukie biso sala ba stage ba côté kuna ozomona Zaire ndenge zalaki mboka ba intimidation lelo Zaire Congo eza ndenge wana te tolobi te que Congo eza 100% très bien mais le Congo a beaucoup d'avantages plus que les Zaire parce que lelo ngane na zabo Dieudonné na sera Zaire soki ozaki militaire soki bake na ko funda yo te mais lelo na Zaire na Congo na grade na yo ndo ezo mibenga lieutenant ngana ko funda yo et puis toko samba ata oza major bazana bazo samba tozomona na Congo lelo bandeko oyo ba moboutiste bazaka ba intouchable mingi basala effort bazongiti bazolela pe kuna ke lupango na biso bazwaka bona boye ba porter pe ba plainte to moni justice
ya libanda te ya Congo bazui courage ba porter plainte et dans un tribunal congolais et jugement ezali rendu et puis ba gagner procès bazongisi le bango ba bien na bango na Zaire sala matin Zaire ba makama bien mala kasi nyo sana bokimaka na yango ti ozomona lelo Congo eza na image mususu bato bazongi bato bazozonga bazo réclamer ba bien bana Mobutu bakendeki kin mazière police evanda wana kin mazière kenda sango eza bureau munene ya nini ya police mais bana Mobutu bazui courage bazongi ba réclamer bafundi bapesi bango raison sikoyo yebisa ngai soki ezali na Zaire nana ngo kopesa bango biloko wana ozomona. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en train de démarrer. Le Congo est en train de démarrer et il y a des choses qui se passent au Congo eza mingi ya malamu ke oya bino sera Zaire. Donc botika soki ezali likambo ya ba mobutiste contre ba kabiliste en tout cas to telemeli yango pona biso to bi plus jamais les Zaire. Comité central ezonga lisusu te, conseil exécutif ezonga lisusu te, le Congo a déjà démarré. Donc sala effort zonga na mboka. C'est vrai za droit na yo ya ko dénoncer mais na lokuta boye en tout cas même sata na bano wanga na bino mukola suka tangu mukilege sila tamba ba ke jugement dernier nzamba ko sambisa ba oyo nyonso to sara mabe satan pa kozala wana et tango yo wando ba no na yeba kiteza sata na sata na pa ba nzambe koto non wana pena kosi wana za conscience na nzambe tuna malamu pour lokuta oyo esali pasi et pozo prononcer pe babilo mo boye oza africain ngai naza africain je ne sais pas vidéo wana peut-être oza na bana te peut-être oza na bana te ata même soza na bana te mais bande kono pe bakolanda yango ti mais et puis ce qui est très grave au kosi na yo to na pesio ba élément de preuve soki yo olinga ko répondre na yo mais na monengo ko répondre te po biloko nga na pesi Zumel batia ezanga te na sali yango nga na tanga na moni yango et na yoki yo kosi bandeko na ye memela biso information ya source ya bien pesa ba référence que Kabila sali boye ça c'est vrai mais boye barake na dossier bokenda o kene ko tika soki pe bokenda ko tika na CPI bofunda ka Kabila soki ezana makamba boye alors tant ba koyesa bino ke dossier za recevable mais za lango na kati ba juge yango ezana ngo na eloko preuve moko te donc c'est important te bokolo ba source CPI côté de Kabila na modèle à lukuta boye c'est très grave donc en tout cas Zumel merci mingi ndenge bo pesinga liso opportunité Congo dieto donc biso awa donc vérité a kosakana te parce que babiloko mususu nezo le kaboye na ba website mususu bazolingo pesa liso opportunité te c'est-à-dire moni ke bato bazana besoin ya vérité te bato bazana besoin ya vérité te mais na ba moyen o bosalelaka yango ezo tinda ke tika kaka toleka na nzela na bino pona ko sanolaka lukuta ya bandeko mususu kozongisa bango na nzela parce que lelo na minute ezana ba congolais belé mingi ya diaspora ba kotisi na mitu na bango mingi donc ba yini Kabila mais foti na bango te parce que ba kosama et dans lukuta wana ba ndima na bango makamba yesa bango ba oba kolanda vidéo esala bango pasiti tala Kabila vraiment tala ninga bomi batu tala mama oyo mais heureusement na telemi parmi ba congolais on a eu vérité pe na réagir contre maloba onde ko Dieudonné alobi na respecter ndeko Dieudonné na siro landi banda na banda ko loba na fingi yote eza éducation nga na zui oza ndeko na nga congolais oza ndeko na nga biologique te toza kaka lié na ndenge ke oza congolais nga na za congolais mais façon na nga ko loba na kanisi e blessé yote na s'attaquer na personnalité na yote na s'attaquer nde na témoignage oyo pesi na déclarer yango faux témoignage et tu n'as même pas donné ba élément de référence ici ka yozu ba image oyo yango no monaki pona ko mema lumière parce que biloko otie soki za Kabila mtasala yango eza malamu te wana nga na biso ke za bien te za pasi pona congolais et puis oyebi batu boni obeti mitema tango lati ba image wana o ba yini pe Kabila mais nga na ye na lobi ke za lokuta do mutu so betamaki esala ki passe pona ba information to ba image oyo na minute na kanisi tango Hollande déclaration oyo a comprendre que ndeko Dieudonné eloko sali eza malamu te il faut nous amener babiloko avec plus de preuves mais kozwaka babiloko ba Roger Bongos to moni bazoko copier tout ça boye na boye to lingi biloko wana te wana komi lita lukuta c'est que tango bino lelo bokozwa pouvoir bozonga lukuta ke sala nango
donc to boy to telemi loko wana donc to kozalaka na kaka soki toyebi elema soki toyebi likambo to ko contredire soki tona ba élément de preuve to ko contredire mais lokuta oyo ndeko Dieudonné en tout cas esali passe. Alors merci beaucoup Zoumel nakanisi bandeko balandi bilili nakanisi boko lakisi pena na ndenge ke bato ba comprendre ke makambo ndeko akoloba kosi na ye image moko ka ezalaki wana oya mama o bazokata eza na Congo mais eza pe ya année 2011 te eza ya 2010 te eza ya 2009 te eza depuis 2000 ba année 2000 na guerre d'agression au RDC qui victime et photo ya mama wana soki boluki livre blanc oyo ministère ya Congo ministère ya droits humains na biso ya Congo ezalaki dirigé par chez Okitun oyo kaka ba combattant ba menaçant na poto boko mona image wana ezali na kati ya livre blanc et misusu kuta koleka ezali na kati ezali batu oyo bayaki kosala guerre d'agression contre RDC nde bango basalaki ba femme congolaise ndenge wana Kabila oyo lelo bino bozoko finga à l'époque azalaki na écoute président à l'époque c'était Mouzé qui était président mais image yo za olaksa que Kabila zokata basi ba sexe vraiment une image à 2000 au Kabila azalaki soki général soki major oyo kuti yo kuto yebaki no yete ngapi na yebaki na ngai te parce que azalaki na esprit ba Saddam Hussein te bana comme donc je fais allusion à moi na Mobutu Congolo soka azalaki na ye soka azalaki na ba esprit ba Congolo beto yebaka ye mais Kabila aye na kati armée azosala aza mwana président de la République on n'a pas vu de tapage ndenge ba Congolo bazalaki nango ba zing song azoleka liboka bakimisa bato bambango biloko wana ezalaki te toyeba ye tango yo comme président et puis na ba information ba contradiction oyo ebima na ba internet ya ba garde corps kuta ya ba defao lokuta nyonso ba preuve ezate trop de contradictions defao oh tout ça oh Kabila oh azalaki chauffeur à defao mais tango Kabila za chauffeur à defao bo di raisonnable defao azali musicien na Erwana AFDL ezokota na 97 defao na kati ya Congo na ngiringiri na Mokoto na hôtel au dépôt na pesi bino ba référence bo vérifier yango ayemba pe nzemba ba franc congolais soki tokufa soki ba biloko ne tokufa pona Congo siko ezalaki na ndoto to na magie ezalaki na ndoto to na magie oyo Kabila akutanaka na defao AFDL na kati ya Kinshasa le 12 mai 1997 defao na kati ya Kinshasa na Mokoto na hôtel au dépôt sikoyo bakutanaka wapi na momani omoni contradiction incompatibilité à information elongwe Kabila garde corps à Kagame oh Kabila garde corps à Kagame mais soki mutaza garde soki oza garde corps même ya Mobutu ndenge ezalaki wana mais boko mona ezali kama bomba te parce que c'est un président de la République et puis ba photo que ezali belé que panzana partout mais ba bimisela soka photo moko mais na ndenge kaka vigilance ya bato baningaka vérité bino mo bomonaka na yebi pe photo wana ezali na site officiel ya présidence de la République ya Rwanda et soki bofungoli yango bandeko musu balakisaka bino yango bomonaka ke eza nango mutu mususu bazuka elonga Kabila ba poser donc voilà ba amalgame donc ezo salama nyonso kaka pona ko accuser moi je pense que accuser Kabila c'est bien mais il faut accuser Kabila avec des vrais éléments de preuve mais soki eza ba montage et que zalaka kaka na bato ba rondo laksake bokosi neti ondenge leki bokosi de kamope ya defao incompatibilité information hein donc le 17 mai le 17 mai tango muza koti na Kinshasa le 17 mai defao azalaki na Kisasa ayemba banzembo ya basoki ba franc congolais quelque chose comme ça siko bakutanaka wapi et puis même soki ezalaka ya solo mais bible ezoloba na biso nzambe nde mutu alongola mutu na ndenge ya sepi ti atomboli yo ngakuti soki eza nango ke o ngane na miniti oyo so babina nga ke o naza na ngai o soki mutu tel nazaki na nga nakomi na nga soki naza soki chauffeur ya mutu tel et puis nakomi ministre mais ça fait partie de mon histoire do nzambe élevé nga mais seulement c'est une fausse information il y a incompatibilité parce que toyebi ke lorsque muza komaka na kin le 17 mai des fois azalaka na Kisasa siko boyebisa biso bakutanaka wapi ozomona nyonso mpona ko discréditer mais
Mobutu ye wana Mobutu asalaka balakisa biso na basera Mobutu Mobutu ba photo na ya bomwana azokola lata ko ba couper ba bamba. On nous a montré ça non? Alors mabeza wapi? Nzamba élevé ti ayo ko na makamuna ko makawana. Donc boke bana bino na ba information lokuta ce que za kanda ya ba Mobutiste contre ba kabiliste. Pona mona nga Mobutiste mon côté oyo ako sepela na Kabila. Peut-être ba oyo bazwa courage bazonga ba comprendre que eza na ngonde ngwana te. Bazana ba institution mboka ozomona bazonga mais ba oyo mususu batikala libanda je ne vois pas comment est-ce que beaucoup ko soutenir Kabila. Beaucoup soutenir Kabila te parce que c'est à cause de la révolution oyo ba kabiliste ba yaki na yango nde ekimisa bino biso mususu to ina bana bandeko ya te to ina suna mutu te ko so likambo ko ina na lobela biso to sala ba marche na ba série wana pe to landanga ba papa Tshisekedi tina ndenge ba makambo koma na ngoboye to yeba histoire belé ba histoire des belé donc soki boko kosa bana na bino o bino bozo bota bozo linga koloba na bango parce que papa oyo mutu oyo ndeko die donné likambo yo uti kosala c'est-à-dire ko vana pe na ndako na yo bana oyo boti je crois qu'il y a des enfants au sala pe écoutez mes enfants vous savez dans notre pays nous avons un chef de l'État qui n'est pas congolais quelque chose comme ça et voilà comment il a tué voilà comment il est en train de massacrer nos frères congolais vous ne connaissez pas les Congo. Voilà ce qui se passe. Il a tué les gens, il est en train de manipuler quelque chose comme ça. Voilà comment on coupe les sexes des femmes congolaises. C'est vraiment. Donc, c'est ce que vous dites auprès de vos enfants. Donc, aux autres Kosabana, aux autres baby ça venir na bango. Donc, moi, je pense que dans les prochains jours, Ndeko, ezala ozana opposition, ezala ozana côté à pouvoir, ceux qui osent l'accusation, pesara biso ba élément de preuve. Ndeko Roger Bongos, avec tous les respects, ongana pesio. Nazana ngana ta ko finga yote parce que yopo tsaka ba image wana c'est comme si on dit yona ndeko die donner bo solo la raté parce que soki ayebaka ke yopo tsaka yango ba contredire yombeli yeba lekisa ngote ozomona bo solo laka donc monsieur Roger Bongos na ko senga na yo sala travail na yo et travail oyo zo ko sala memela biso ba image a solo ko sala te ke ono oya ko pesa biso ba image neti o batia elokuta ezo ko bebisa crédibilité musala na yo ozokomona. Donc prochainement, ce qui est kamaboye toko dénoncer kaka parce que Roger Bongo sa sala kiango ndeko die donné pa yo sala yango. Botika ko travailler qui parti pris ce que za journaliste c'est vrai même atoza ngambu moko mais le kuta ya boza ya bien te. Eza kitoko te. Merci beaucoup bandeko Zumel ezalaki ndeko na bino Congo diantotila Congo dieto donc na pesela ki pona ko pesa précision na bandeko ba congolais en rapport avec information oyo frère Dieudonné ndeko Dieudonné na benge lieutenant pour abambi ko na bi lieutenant yemo ga yibiso za lieutenant ya wapi apeseli que Kabila zali ko kata ba sexe ba femme congolaise alaxi ba sexe ndeko mwasi wana alors que za image ya l'an 2000 alaxi biso ba image ba ndeko o balali na mabele baza ba congolais te baza ba mercenaires libyens ezalaki le 25 mars 2010 bino moko na si Zumel apesi opportunité à l'aximno bilili on ndenge zakina ba lien boko tala bino monke lukuta ezalaki wana donc eza Kabila te boko mona ba image ya mutu un militaire azoko benda batu na tarmac ba corps ya bato bakufa Zumel alaxi bino pe ako continuer ko laxa bino bo comprendre que ce n'était pas au Congo ezalaki na Bouaké après attentat ya avion ya Guillaume Soro même militaire wana bozoko mona so botali teni eza pena ko seka pena ezana militaire congolais te oyo balata ndenge wana na Congo armée la ndenge wana te eza différent mais image oyo radio Zumel à la tibino na kanisi bo sepela na yango parce que na contredire ndeko na fingi ete na attaquer idéologie na ye parce que makamba ba eza mensonge. Alors merci pour na bandeko radio Zumel tala kutu radio Zumel eza nango radio mais likolo kaka donc makama buzobe leki trop Zumel ba komi to même ko forcer bango balaksa ba image parce que so to kena ba kongo mikili biloka boye bazo ba kolingo laksa yango te to pesi ba remarque belé on a vu même ba commentaire to tsana kongo mikili ba longola ka yango bazo longola alors inutile ezama wa trop vous comprendre donc merci beaucoup bandeko Zumel prochainement to ko intervenir to sepela une intervention na bino oyo bolobela ki mama Kalanga toko zongela ngope mukolo mususu na kanisi ngape na koloba mukolo mususu pona mama Kalanga mama avec tout le respect tika lokuta
ozali mutu ali boso penza donc eza soni soki yo lelo ozoloba kobongwana na makambo ya kosala déclaration ke ngwana aza mutu malamu donc ngwana aza kosalire puis kobwaka so likolo ya bamémoire ya bato oyo bakufa foza na courage mpona koloba likambo olobaki wana ke ngwanda azali moto ya malamu aza na eloko moko te mama c'est du mensonge e nakanisi ozwaki baréférence oyo elekaki na nzela ya Zumel tango na 1993 92 93 nakanisi omonaki baimage oyo ndeko papa na biso fe Kibasa Maliba abimaka victime na kati na famille na ye ntango bazwaka roquette na ba 3h du matin na ndako na ye ezalaki na boulevard Lumumba na limité bokosa na bino bana babotami na après ba année 90 mais biso tobotama na basérie akala toyebi makambo ya Zaïre mama bokotikala kochanger histoire te ata olobi osala ndenge nini bokotikala kochanger histoire te mais eza kaka mawa parce que façon na yo ndo banopesa témoignage na Zaïre na Congo ezalaki ndenge mosusu mais nazolanda yo na makambo oyo ozokoloba na Europe ozokochanger mais na kisasa nga nalandaki yo ntango ozokoloba mpe ke Zaïre eza mboka oyo bobebisaki yango donc na ndenge bokunda Zaïre donc les Zaïre a été enterré na stade du 20 mai oloba yango wana eza lisolo te nga mama kalanga nalanda yo oloba ke mboka wana eza enterré na stade du 20 mai ezokosenga basali na nzambe ya solo il faut bakende délivrer Zaïre à partir ya stade du 20 mai cérémonie esalamaka wana donc soki yo na kindoki na yo to osalaka kindoki ozwaka kindoki na ndenge koforcer pour que o répondre na bamission oyo bazalaka kopesa yo sera Zaïre wana eza problème na yo donc les Zaïre biso bamosusu awa peut-être ozalaka bavictime sans le savoir nakoma ku totalaka kutu na bamangwele bopesaka biso na mitunaka soki bakongolo Saddam Hussein banzanga Mobutu soki bango bazwaka bamangwele wana parce que bozalaki très tozoko se rendre compte que pouvoir wana ezalaki très dangereux ti jusqu'à après toyaka komona même babiloko ya baprimacour ebimi na bambongo donc botiaka peuple zaïrois boanteraka mpena mboka mama kalanga babiloko oyo olingo ke défendre ngwanda eza soni mpe ezali kama kokamwa parce que mutu nyonso nkombo ya ngwanda Terminator eza ya Congo te azwa yango depuis Zaïre donc osakana te donc soki yo olingo bima zena na côté ya Terminator wana etali yo mais yebaka kaka ke plus jamais les Zaïre ngwanda azwa nkombo ya Terminator depuis l'époque ya Zaïre ntango ye azoleka na ba OZRT azokodefie bato parce que azalaki responsable ya unité Ibu toza na baréférence okomona tala bino mama oza na temps ya kotanga te mutu na mutu aza na domaine na ye omoni la voix de sans voix kaka bolobakana omoni organisation droit de l'homme eza na kaka bato lokola biso totambusaka yango mais esengaka ntango ozotravaille na domaine ya droits humains il faut ozala vraiment motema makasi parce que soki oza motema makasi te ozoriske obanda kodénoncer makambo ya parti gauche ya droite ozobomba la voix de sans voix wana lelo moi j'ai des rapports toza na barapport oyo eza ke depuis à l'époque ya Zaïre bato bazokolanda mais c'est simple beta na Google les violations des droits de l'homme au Zaïre année 1992 tala ekebima bokomona même bakopesa bino baprécision ngwanda azalaki mokonzi donc mokonzi ya service Ibu mais botuna ye bosalema interview botuna ye mais ozalaki mokonzi ya service Ibu ayebisa biso baobjectif na ye ezalaki nini mais Ibu wana unité na mosala yango ezalaka nini ayebisa bino mais biso otanga barapport eza publié na département d'état américain et parlant na makambo etali baservice ya sécurité ya Congo Ibu wana oyo ya ngwanda ezali Ibu wana unité Ibu ya ngwanda webi mission nango mama kalanga po ezo bangwanda mutu malamu nazoloba yango sikoyo nazo expliquer ok unité Ibu ya ngwanda oyo ezobenga azalaki mutu malamu comment expliquez-vous que ngwanda azala mutu malamu pendant que ye azalaki mokonzi ba Ibu oyo mission na bango ezalaki kotraquer ba opposants na lobi yango bien traquer les opposants et les marches pacifiques donc azalaki wana musana ezalaki ko surveiller kaka bato opposition bazotambola ndenge nini oya komeka azwi biloko na ye et azalaki wana service ne ezalaki ko surveiller ba marche pacifique donc oyo kaka bokomeka na marche pacifique bapanzi bino eza ngate munazoloba yango mais eza barapport oyo totanga eza même na département d'état américain elobela ba service ya sécurité ya Zaïre
na place ya force ibu ezali kokanisa te babamba ngo kako bamba ezalaki pena force ibu babengaka yango ndenge wana et musala na ezali ya kotrake ba opposant yango monaki balakisa ko image ya Kibasa Maliba Ngwanda ataka Kibasa Maliba ba force ne ba ataka Frédéric Kibasa Maliba tango abengaka e Terminator na kati ya conférence nationale souveraine soki yo oyiye olobi ke Ngwanda azalaki aza mutu malamu mama eza soni. Et quand tu te dis que ozali converti devant Dieu au kosi wana eza Dieu avec des minuscules oyo ozokoloba eza lokuta donc ozoko sambusa ba mémoire ya bato bakufa mpona Ngwanda o Ngwanda boma Ngwanda ye moko nde azala ntango ozoloba esika vai na motema nazo ayebi oyo asala na vie na ye ayebi yango komba Terminator azango na Congo te azango depuis Zaïre. Et il y a des politiciens mutu lokola Frédéric Kibasa Maliba o balakisaki na image oyokaki devant tribune ya conférence nationale souveraine à Bengaye Terminator et pas lobaki yango ke bato o bazo terroriser bato na ville ba assassin atangi Mobutu Ngwanda Terminator. Donc yo olekaki Kibasa na mayele te to yo oleki bato oyo nyonso te bazalaki na sera Zaïre na mayele ozalaki na ba compétence a kosala na ba institution ya Congo te ya Zaïre te à l'époque mission na yo ezalaki ozalaki utiliser soki bazwi yo ba identifier mutu batindi yo parmi bato mususu donc yo zalaki wana pona kokende kokwesa milimo ya bato kotia bato na poison et o se sacrifier même nzoto na yo excusez ngai nazo peso respect mais o nazo lobeza vérité o kenda pona koboma bato mususu o ndima na yo kolala na bato mususu donc kokushe na bato mususu kaka po ozwa bango o remplir mission na yo o réussir yango ozomona donc to yebi yo mama tika kokosa loba makambo na yo mususu kolinga ko défendre Ngwanda te parce que sozo défendre Ngwanda il y a des rapports ebele bima depuis Zaïre ya lelo kutu te depuis Zaïre yo kende ko effacer yango na kindoki to nani Ngwanda akotika la Terminator ce n'est pas pour rien azwa kombo wana et na kanda oyo Kibasa Maliba bengaka ye assassin et puis Terminator na conférence nationale souveraine au monaki punition oyo yaki na ko pesa Kibasa rocket na ndako vers 3h et Kibasa a perdu mwana na ya mobali bon monaki ebembe nde bazolela yango avec ba combattant à l'époque ya UDPS Misapili Kolo Tshisekedi premier ministre chef du gouvernement a déposé fleur gerbe de fleurs na cercueil ya mwana Kibasa et Olanda ki déclaration Kibasa ye moko ninga lobaki alors yo ya lobaki Ngwanda mutu malamu soki yo sana ba relation na yo na Ngwanda bosana yango na ndenge na bino mais qu'il y a changer parce que tu ne changeras jamais l'histoire du Congo. Donc vraiment tala lukuta et on a zoba que masula on dirait likambo ya bana ya Zaïre, c'est-à-dire ba mobutiste contre ba kabiliste. Donc bino bozati lelo ba mobutiste bazaki bazoko ozonga Congo te bazana kanda ya ba kabiliste. Mama yo zaki na Kisasa yono ke Europe. Na Kisasa ozopesa ba témoignage non ba voler mususu. Tango comme en Europe échanger voler. Oh. Siko yo peliso zoluka ngunda to nini. Ozomona. Alors pona kosilisa bandeko oyo en tout cas Zumel na kosenga na bandeko oyo président de la République gouvernement congolais bandeko oyo bazobima ba victime o pa mukande simbite na Europe o soki wapi na Canada soki wapi États-Unis soki ba refuleye na kosenga en tout cas na kopesa ka recommandation moko parce que tolandaki papa Wechi félicitations pour na musala osalaka c'est un na koloba mutu parmi bato o basara be mission ya diaspora au mekaka quand même ko sel effort ya kokota na même na moi déontologie avec tout le respect que je vous dois pour na citoyenneté donc na lobby que merci pour l'émission na yo salaki OK kokuta na bata service oyo baza ya bandeko ba belge baza ko refulaka ba congolais au memeli biso information kendeki na source contrairement toujours na ba rumeur ndenge bandeko na biso ba komi na yango parce que ba komi Kinshasa comme la première capitale du monde na ba rumeur ezala bandeko nso bana diaspora ezaba obana Kisasa sango banako kende ono ka bazozo nsabango non tolandi ndenge madame wana a lobaki engana kosenga na gouvernement congolais pona kolongola image ke batu mususu bazako zonga o ba kosala iso mabe en tout cas recommandation boyamba bandeko o bazako refouler bango botia bango même pas na prison au cachoté bazwa bango pena donc boyeko pena ke 4 congolais ba bosi moi bisa kitoko yamba bango
bo filmer bango oke tika bango na ndako azalaka wa tika ye na ndako lakisa biso donc nazo beta c'était pena donc wana na opesa recommandation na ba autorité ya Congo parce que babandi omoni ba image bazo déjà ko ba image bazo sakana bazo kosa ke no tala Kabila mutabomaki nzoka image leka nango ba mercenaires na Libye tina ba Côte d'Ivoire alors ba récupération ezo sala matro ba refoulé ndeko déjà ba oh non na yemba kinzembo contre le gouvernement OK ba refoulé ye bo zoyer à partir de l'aéroport bo filmer les biso bango bo tika bango baza ba congolais bo kanga bango même pas na cachot bo yamba bango soki biloko olie ezali na aéroport bo yamba bango pesi bango mwa bière ameli aller tika ye azonga na famille na ye calmement et à diffuser les images que voilà les gens qui ont été refoulés ils n'ont pas été inquiétés au Congo et binomo bokomo na suite likambo na lobby bat ba fongolela ngo miso surtout ba autorité soki kaka sango komo kendeke bazoko refoulé bango bazoko kanga bango te bango pe kuna ba OK inquiétude des atale bo bana okende parce que bazapeka bandeko ezana ngo important te ba refoulé bazwa bango ale fimbu soki ndeni non sinon te sango bana okenda kaka ke non tala ba maltraité trois ba kendeki ba kota prison non violation des droits de l'homme non bazongi en tout cas na kosenga na président de la République bandeko o bazako refoulé bango ba yamba bango ba mema bango na ba place na bango na ba famille na bango ba tika bango libre c'est fini comme ça sangwe kenda que les Congolais qui sont refoulés arrivés sur place au Congo ils ne sont pas inquiétés ils ne sont pas victimes de traitements inhumains ou dégradants quelque chose comme ça ils sont restés dans de bonnes conditions et on les aide même d'aller tina katanda kuna bango information ndenge wana ekende et puis bo diffuser parce que récupération ya merci Zoumel na sepela atone bo pesinga le sous temps toko yakaka koloba so to moni makamalo kuteza ko ya na pesi ba congolais nyonso mbote ba congolais nyonso diaspora bo fungula misu soki ozana likamba koloba ya ko critiquer avec tous les éléments de preuve ko yana makamalo kutate ndenge ndeko aiki die donné ya ko laksa biso soki pe ya l'action par ignorance soki mutaka ko laksa ke die donné tala makamalo Kabila sali ale pesi ndeko die donné kanda aya diffusango alors ngana yebiso ki ndeko die donné omikosa maki parce que bloko lakisi ezana Congo te merci beaucoup ndeko Zoumel ngai ndeko na bino donc Congo dieto Congo diantotila très très fort donc merci à trop tozokuta na kala mingi te soki information msoye toko contredire kaka bien toko memela bino ka ba preuve parce que awa biso ezana système à preuve donc à partir de Nouvelle-Zélande merci à trop merci mingi ndeko Congo dieto kuna na Nouvelle-Zélande merci pour na intervention na yo pe maloba olobi bandeko babulingo bino moko boyoki pe bo comprendre po ete mingi bazali kokanisa ete lokuta koloba lokuta nde yango nde ezali ba preuve na bango pona makambo itali Congo alors que o ezali ba simya nzamba azali kolakisa ete tokotonga Congo na makambo ya lokuta te et Dieu merci nzamba ebaki pourquoi bato bazwaki bokonzi na Congo te po ete système ya Mobutu elingaki ezonga nango kaka na kati na Congo po ezali na ba makambo mosusu na oyo bakoko kosa te mais pona bango bazali kokosa baza komona ngo ekomi lokola plaisir yango na tozali komituna nde bato ya boye balingaki bamemela biso changement na kati ya Congo mais changement elingaki ezala kaka na ndenge te Congo elingaki beba tala moto mobimba aza koloba ba makambo oyo etanke oyo azalaki lieutenant avivaki ba makambo mais tango aza koloba makambo na ye ba preuve ba élément ezate et puis tala kaka po mona bassesse na bango ya esprit aza ko moto mosusu aza ko ya liboso ya caméra tala ba biloko azali koloba aza koloba ba kombo ya banzoto ya ba mama bani ayibi ke bano bango ba bocha baza ko kuta na ba internet bani aza ko tanga ba kombo ngo sans pudeur bango baza ko kanisa te bango nde baza na souci makasi ya bolingo ya Congo ke biso ba oyo mais tango ko tala ke ezali likambo ya souci ya Congo te ezali nde likambo bazali ko wulela intérêt po ete baluka ndenge nini ya kozonga na Congo ezali mawa mingi bandeko mawa komona bato bazali ko se comporter neti banyama bato bazali ko se comporter lokola ba irresponsable
yo kanisi soko tangi ba kombo ya banzoto ya ba mama ndo lakisi ete yo ndo zali na kanda mingi ya koleka ndo lakisi oza na susi oza kotanga pe kombo ya banzoto ya ba mama oza koloba yango sans pide na makambo pe ya lokuta oyo ba preuve moko non fondé Nzambe ayebaki tina nini bozwaki bokonzi na Kongo te po bolinga bokende ko bebisa bolinga bokende ko boma Kongo na ndenge ya kosakana te ezali mawa mingi pona bino vraiment Nzamba kumisa mandenge nini alongolaki bino apesi bino bokonzi na kati ya Kongo te po ete tolingaki tokotisa bamiyibi bacriminel bato oyo basalaka bamakambo mabe nde balingaki bazonga na Kongo yango Nzambe ayebaki pe boyebaka yango ete bino ndenge bozali wana bokotikala jamais bokozwa bokonzi na Kongo po ete Nzambe azali Nzambe ayebi vraiment ezali mawa mingi na banzi ete bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bino moko bo juger botala bato baza koloba bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Kongo na babozoba oyo bazali kosala ba makambo ya lokuta oyo ezanga nzela makolo na moto na babiloko ya salite oyo bazali koloba nde balobi ke bango nde bakamba Kongo oyo bato mosusu bazali koloba bandeko bino bosi bomona tango bato balobaka ete o radio Zumel 1000 balingi koloba biso soki tolobi likambo tolobaka na ndenge ya bosolo mais biso bosi bomona ata kutu soki moto alobi ba makambo na ndenge ya bino bosi bomona biso toye tozo kotanga kombo ya banzoto ya ba mama toza ko prononcer yango boy aza koyoka ta piderte na monoko na ye vraiment oza kotanga kombo ngo paza komona lokumu aza kokanisa ete yende mutaza na susi na teni yango basoda lato ndenge batato ya kala oyo bazalaki kokende kosenga bambongo ya ba oyo ya ba toilette na tango kala ndenge babande kosala recensement soko o utiliser toilette malamu te baye batali bamoni salite basengi recensement bato babande kobenga bango bamunganga vraiment ezali mawa mingi bato ya boye bazali bato moko bazo koyokisa Kongo soni mawa mingi pe pasi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mokode kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci